Saratola TV. Bato ya théâtre belé baza bato bakishi. Na otata bato lolenge nini okomona ke mutu akufi na liwa ya Nzambe ubezali ya Nzambe. Voilà. Saratola TV. La brine soka zwi Jani a joué na deux positions. Saratola TV. Bato ebele omoni ya ba théâtre oyo po basala ba succès bakosaka bango qu'il faut que ne pas maman moko azaka na kimateke basokolaka basalaka po sala succès. Et tant qu'on a signé contrat na diable qui osa la succès oye bana ozora basi osala tout kombo ça na te kato ke poto contrat o signé kana nganga et continuer na zo vérité. Saratola TV. Moi si on a ça muto travail et pas travail ka Jani mon côté il y a travail à tous les mibali. Saratola TV. Na lisolo ya ndeko Jani akufiliwa nini akufiliwa moko oyo eza na permission te na Nzambe. OK. Ya liboso ye moko na atambola ki bien te. Saratola TV. Eza mvutima. Mwana mwasi na dia sazo ki manjaka ya Jani. Mwana mwasi wana azo dia manjaka na azida sous-vêtement na a travailler na sexe na biloko akolia akomise kata su mibali ndenge nyonso. Jana zo mona ata zo mona mibali na boyi. Et puis mwana mbala na kotala na réalité akufite ke mwasi azalaki musika ezalaki si place. Saratola TV. Et puis Jani wana pe apare wana yepa za yuko basi ya batu bakasi. Alelisi pe batu ebele. Ndeno choko lebele ko moko no tanga na Jésus 6 verset 1 kitaki. Tango yo sali mabe Nzambe soka peso mukongo. Okozala manipuler. Saratola TV. Mwana mwasi wana moment yango na zebisa o ma sœur kende ko luka ba pasteur basalo délivrance. C'est ce que le quoi femme de nuit na ye. Akoma quoi femme de nuit. Ya Jani. Saratola TV. Muta sokola ka Yesu. Il faut aller na délivrance. Pona ko kata biloko na et puis afongola mutema. Soka fongola mutema des passe akobana omona Jani akobana obimela na ba chaque fois. Saratola TV. Ko kanisa ko loko kindaka poto nganga wana sokola ka ya bosa na kayo. Non. Oza na liste. Oza na liste. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement pe dédouanement ya conteneur full to pe groupage assistance commande achat na Chine to pe kosomba biloko na Alibaba bazali mpe na baservice ya règlement pe paiement bafacture ya mbongo ya bafournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili te basalaka pe suivi pe contrôle ya qualité ya baproduit to pe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort.
Saratola TV, la chaîne qui assure, Que son âme repose en paix, liwa ya Jani Fay, ezomema biso, na ba analyse, pe na ba réflexion, ebele bande konanga. Na banza ba mama ebele bo banda obenga nga mama Sarah, toza na posa osala ba analyse, ngamo pe na osala ba analyse. Mais ba analyse ngamo ezo kokate, liwa ya Jani ezo senga to luka basala nzambe, ezo senga to contacter ba mama, ba papa, ba to ba umeli ba une expérience ba couple, to meka kotuna bango modelo Jani Fay akufeleli. Est-ce que liwa moko normal? Est-ce que Jani Fay babomiye? Est-ce que Jani Fay azaki condamné spirituellement na maboko à la brine? Bande ko sujet oyo ezana ba volé misato. Na biso ba chroniqueur ezana part à responsabilité ya ba pasteur, ezape na part à responsabilité munene ya ba famille. Famille à Jani, réaction na bango ezako zani na ba scandale nyonso la brine azako sa na réseaux sociaux. Famille ya la brine, ba scandale mo na bango ezako sa na réseaux sociaux. Réaction ya famille wana ezako zala nini? Bandeko. Nanga moko na okokate na kimi mbango epa ba pasteur. Lelo na ozala en direct na pasteur na bino bolingaka mingi, l'homme de fire. Prophète Ekila. Torozana ye, toromeko solana ye, azara plus mingi côté ba délivrance, ba côté spiritualité. Ameka ko expliquer biso liwa ya Jani. Batu musuba koloba, il paraît Jani Fay bakanga kie na kisi. Ti Jani Fay akufi, nanu balongoli na kisi te. So ya la brune rozanine. Wana niveau na biso te niveau basai na nzambe. Un grand merci na bandero nyonso bokozwa libaku ya Hollande émission oyo. Ba comédien nyonso boza convoqué na émission oyo. Bozaki n'a pas la responsabilité à liwa Jani. Tango boza oyoka ba sortie médiatique ndeko na bino to camarade na bino to collègue na bino la brina banda ko sala sur Jani. Réaction na bino ezaki nini? Ba meilleur fan na pesi bino mbote bandeko nyonso bo partager les biso live au de partout. To mekana koyoka prophète Ekila nini alinga yebisa biso na makambo etali Jani Fay liwa na ye. Et puis alobi ana message akopesa. Na ebite message wana ezali ndoto. Message wana ezali prophétie, message wana ezali nini? To fongola mato itolanda. Bonjour prophète Ekila. Bonjour maman Saratola. Bonne santé prophète. Oui, santé kimia kitoko kande ozomona na ngolo nzambe. Lelo kamunde na lukio na bengi o intervenir parce que dossier biso moko kara koloba to mona pena spiritualité za na kati, to mona responsabilité ba famille na kati ngabite. To lukana no prophète Papi Ekila ye azama kasi na ba délivrance na ba service na ba délivrance parce que ngamona témoin na église na ombala na mbala na mona ba délivrance toza na ba prophétie toza na ba tout monde na ba témoignage abatu nazaki na mbasu esili nazaki na boye malade esili sida na kobota te na boti ba témoignage wana nyonso leka na chaîne na biso nde na baki te sujet oyo na moni pe photo solango pe na basala nzambe to meka koyeba ndeko na biso mobali Jani Fay akufi na nini. Mais avant to kota wana en évolution en mboka ndenge mboka ezokende sur le plan spirituel. Yo za pasteur. Évolution en mboka na biso nzamba olobani. Oui, merci maman Tola. Na kolinga bato banda mo lelo nyonso foto banda kango na losambo. Amen. Zambe to pambolio longo na libota bazolanda biso to tiki émission na loboko na yo molimo santo zo contrôle ya maloba na biso na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, évolution mboka ezokende kaka ndenge na ngalo mission bale tozomona mais na mambetali spiritualité tuzo sambela. Ngai na otaki ko sala message mo na TikTok ba période kaka dalobaki ki mboka jaki na ba projet moko ya mabe o ba ngi basala pona mboka o singa ke biso basali ya nzambe to sambela mais lelo o na kati ba prière to kotaki na moni ba komokanga ba infiltré o ba kotaki na mboka pona koluka kosala ba kabali na kati ya mboka biso zalana ka ko soutenir ka ba konja mboka ba ba sala musala biso yede ba na kati ya spiritualité poke Kongo la protéger na loboko ya nzambe yango mone yango wana Kongo la protéger na loboko ya nzambe ndenge tozomona lelo yo na yebi ke yo lingaka penza makamba politique te mais récemment to mona ki yo pe na makamba politique na yebi te postilaki ezaki ni to mona ki yo pembeni ya papa na biso Gentini Ngobila. Oui, au moni même na période ya kala si totali ba David totali ba
ba prophète ebele bazaka pe na kati ya politique apparemment basali na politique na ninge kuta ko sakana te parce que bato ba ya comprendre na kate so ba moni musala nzamba ko tina politique pona ba bige politique za lokuta politique za bakisi tout ça mais non babi parmi ba apôtre kutu ba gouverneur bazalaka mais oui eza la Joseph akenda ko ma gouverneur ndela musala nzambe donc la vie ezaki bato ebele bakoma ko zoka mabe babosana ke malamu eza soki biso dozwi mboka totikela kaka bapaye bakamba yango mboka kotambola mabe il faut basali nzambe basala na kati wana po bayebisaka bato gete okosala pe okosala musalo me tala nzambe ndazala boy totika bango ka basala ka bongo non ta on a pembe ngala sina zana neti ocho tsanga siko gouverneur Jatini Ngobila Mbaka autorité morale na biso ngana vanda na mutu na moniki aosenga nga prière siko yebisa ngai bana boya mutu ande ngwana jamais azana politique papa ato sambela au moins pe akangi miso sambela si amen papa siko azo reconnaître que Dieu siko soki bato biso bino bo kanza ke bazala ba paye baye ba nzambe te tango tuso pe mena ba to moniki ba oye ba nzambe so tika bango te toza pona ko soutenir bango et puis ko kamba mboka o sans nzambe za mobulu ya moni mokonza mboka va tanga porter seulement na bikite to tiki mboka ona boko yanza do nzamba za numéro 1 epekisa miteke basala nzambe bakende ko kota kuni zali pona ko lakisa batuki diable kaka teni mutu ko sala bana nzambe ba kosa kosala natala na commentaire na omoko ezaka je crois ba publication ya ba fiche de komoko akomi alobi pasteur akoti mamba politique bonzambe kiti onction kei eza ba grave basala donc ba mpona ba politique fala lokuta ya wana talisio bien lokuta tambola par rapport à mutu paye moko yana batu mususu oyele lokuta aboyi lokuta za par rapport à esprit ya mutu soko lingo kena lukuta lingo kena vérité yo kasi bados basala na politique wa tout bango sokaka lukuta non ya nzambe pe bazali kita musu muta lukuta na ngaka ko seta musu 10 problème abangi mutu na nzambe moka zawana akosita mwadi atiki witi pona kobanga musala nzambe donc eza mabete côté siko évolution na omamba politique simbi susu te non évolution politique moni makambo biso zakaka nazaka na kati ya politique na lopateke na bimi nazaka na kati ya politique naza au cadre na kati ya parti ACP naza au cadre et malgré au bomoni basali oui politique ça la monde moko compliqué tellement biso succès les gars makasi na ACP ya moni ke ba créer ki ndenge zali wana mais ça va les autres bateke le gars soit na bimi député soit na si place te na longwa non nazaka mais c'est que onction pe zakaka ya koloba ko tout parce que ba image ezali koloba batu ba ba kate ke bonzambe zaka usa na kati ya mutu batu koma ozwa ese tango ye mutana komaki na commentaire koloba kete denge passer ko ti politique ya ye bita na sola ki nzambe ki bon ya aya na chambre na ngabona na kamuna ki bonzambe ki ti batu ba babeka ba jaloux quoi batamite ya mabe tamsa moni muninga zoke na moi un pas avance ya zolinga atika la ka ndingo non eza pongo te to zapena do papier qui la pena ye. Merci beaucoup prophète papier qui là parlons un peu na histoire ya mankiona parce que na yamba au moins kala tika na kitisa ba charge tout na pena o nazara lango communauté na biso e komi na affaire moko ya ba pasteur na ngamu na bino ba pasteur miracle ya mankiona miracle ya mankiona ezanini ok oboni mo wana ba bimisi ya miracle ya mankiona na ebite mutapesa terme wana so utapi na ebite toka ngo pa pasteur de l'église ok ye mo ka mutayaka na mo wana fo botuni bina bien po mutako expliquer loko wana bien za oyo ye mo ka viva ki yango parce que kwanga na viva yango te ngala bika ke soki na lobi kamata okamati zwa usina kombo ya Yesu Masia oboni mama Sara omotozo ngana ninga bien Période moko bosi boya na église armée céleste ataba 2-3 fois. To yamba lebele. To boyite to za batu. Na kokosa yo, mais na kokosa papa Diego te. Na kokosa papa Diego. Na kokosa ba cameraman te. Ba bato ba analyse o bubu sala. Ba analyse la ndo sala kawana. Vanda pe notala ndenge ngana na ina hotel ya église na bandi ba déclaration. Botala bato ba koya kawana. Plus de 30-40 personnes ba kwena mabeleto na futi bango combien? Ozape na combien? Donc bilo misusu ezaka mutema mabezara. Po babi témoignage mankiona bosombaka. Okobengisa mutu na église futi mais question pour tourner ça bien tant ba ko il sera plus de 40 personnes. Donc 40 wana nyonso futi bango. Yo gagner skoni. Po bita mankiona za po yo po gagner. OK, yango le na labi na lobby. C'est na lobai ke bino boya kité. Toko na ko comprendre pas yo to filma, bino ndo filmer na papa de na ba cameraman na bino. Bozo ba image ti batu ba okweya wana ngana temi na ngali kola share na bo na etozonga na bomoto ya batu
manki on a ya plus de 40 personnes. Ba tata ba lati ba veste na bila ba koi. Ba lexi be bilo na wana ba TV. Ah te ezaka nini? Ezaka ba pasteur wana bazangi nguya. OK. Baso mona ke kuna bango ba oteya batu parole ya pamba sa puissance. L'église nezo ka batu bazali soute. Il faut faire la stratégie wana. Ya ko ba ke eza lukuta eza boy wito yebi même na période ya Yesu. Ezalaka na ba vrai, ezalaka pe na ba faux. Mais zo lo bateke batu so bazaka ya faux. Même na Congo na mokili na biso awa. Et on a battu bazaba venturier et après battu ba sérieux. Que au salé ba faire que liboso. Musupe au salé ba faire, abimba venturier. Na monde on a deux choses. Toi on a vrai puis toi on a faux. Au gros sombe la ça pas original o abengi ya original mais chinois ka sali yamba yambata. Mais ce bo lati no tu ba mona ka ya ni. Yango wana ka. Donc eloko na zolo bango clair ki yo na papa bozala ki na église bozo filmer, za kuteke na lo bate. Batu wana bazo kweya wana bazo bimisa bilo na bazo ganga bazo kweya. Bango so bata il faut que ba micro papa yo pena solo pena makabo kwe pena lakinde. Il faut botu na ba non ezake mutema mabe. Congolais soka moni muninga sala musala yo na avancement akoluka bebisa. Ndena zo seba na Nzambe bolanda bango te. Esika o moni molimo santa toucher mutema na yo landa. Okobika. Ye pasteur la bima ka babanke ona wana yo tuna ye. Si akoma ko yeba biloko wana seke ya bandaki ko sala yango. Loko le bebeli alinga bebisela batu nyoso ba na bosolo. Donc réponse na ya wana. Na zongi susuka na kati ya histoire wana ya manki ona parce que ngai esara ngamo mutu pasi maintenant on a zo occasion ya koyamba pe ya mosai na Nzambe te ameka ko expliquer nga. Ba miracle moko uto salema récemment na ba télévision awa ya bande kono ba pasteur mususu na otanga ba komona bango te. Mbiso ya makoko yo ebimbisa makoko aramiku ebele. Bazo bimisaye na lokola mutu donc soyi ba ningisi lo ba prier ba ningisi lokolo bisa makoko auti na kati ya pantalon akwei. Est-ce que eza possible et loko eza spirituel et bimape visible na bomotobo? Ok, merci pour na mutu na yo. Mais yo kana biso yo. Omoni ngala batu baye bakate. Omoni monde spiritualité. Ba réalité zali. Ok. Na spiritualité na to yamba mwana moko nduki na ko ya ne omona. Petit wana frère ona zolo babu. Akoma kanyao. Ah? Akoma kambwa? Amigo, elo mso akoma azaka koma blo misatu boy. Na muselekete. So imaginez mutuna eloko la boyo ko ba muselekete. C'est que muselekete on sikaza lokwa azaka mne eloko la yo muselekete ko mi muke. Oboni makamba spiritualité. Ko luka ko yeba ngo to ko bela liboma. OK. Parce que Bible Biblia Ananias akutani na apôtre Paul. Apôtre Paul mi Joseph akokufa. Asimbi misu na eba ekai yambise koi asimbi misu. Pasa meleki avec le babi biloko moko lokola ba ekai yambise saini ebime koi eutaki wapi. Omoni na mo batu belé o baza limité na spiritualité. Ba comprendre makamuti ba mona ko ba vanti. O fala ki potezala. Na bana yo eloko soki kotaki na spiritualité. Tango zo mape na spiritualité miso ba na réalité. Na boé. To bimisi yango pena ke omona na siko lo ba eloko moko ke apôtre Paul na esa sambeli pona miso ba ekai yambise koi eutaki wapi. Est-ce miso to bokaki? To mona ke miso esoki? Non. To bimisi ka eloko wane koi. Na solo bateke ngamna bimisa ki mena na so expliquer ba. Ndenge sala maka. E ana ngana to ndo pecho na ndo kalobini. Basengi frère basengi abo ma papa na. Ba mi to ko za papa ndengini. Ayibi chenette ya papa na. Mwana ayibi chenette papa na alali na ona poche. Tango alali na ona butu na ndenge ba voiture era ba ko kakei na deuxième monde qui a présenté chenette. Abi bon ndo boy na chenette oyo to bo mete me to pese APC ngo ba na accident. Na to solo la bien. Ba préparer le moto accident na esprit et comme une réalité ndeni. Ba préparer le moto tout peut moto na physique et tout peut moto pas quoi hôpital le la tika la APC ti lelo. Et bah, il esprit. Le APC peut quand même mutu pas mon appena que APC yango. Yango yo mais quoi qui en hospital. Bah bana na spiritualité donc na solo bala ba tu batika ko chate mina spiritualité. So ko za limité. C'est ça la limité. Et ça musala o ya Nzambe to solo bango très bien. Et na batu batita ba ko batia seulement parole ya pamba. Asuka na parole. Ba musu batia bango seulement kaka abongo lisaka batu mitema atikisaka batu masumu musu batinda uniquement soko kutani na ekaka ate babomba yo wapi tikota toza na 5 ministères na 5 ministères wana ezali mutu na mutu azali na oyo Nzamba aloni na kati na esko yana mutu mso azali pasteur
azolinga comme prophète pas moni prophète qui la sala ba miracle muso azali apôtre ya mona ba muso mona mi pesi kombo na ngai apôtre évangéliste prophète kingani yo moko zi kombo soki 4 maintenant logique ya toza na 5 ministères apôtre pasteur docteur évangéliste prophète ce que yo faut tout na ba obile boza bana ngai na lobi kombo na ngai prophète papi ekila donc na osala makamba ki prophète prophète c'est la makambo oyo yo ko comprendre te na ngolo mama Sarah ndo va na kiti ona osambela ngo minute ona changer esprit nzamba zoko ta kiti oyo yo ko tuna ngato te kana bizamba akoti pe kiti bo ezo banda na peso 5 minutes obandi ko pumbwe yo ko kama te ide zanga e apena mususu bote batu musa ena parole ya pamba fongolo bible otiki mbala moko masumu mbala moko ozo kombondo keza na mutu e apena batu mususu ya zawana avandisa ka batu n'église soka simbele ko vandisa batu n'église si libanda tina balaba plein abengana kani demo apesa kani prophétie mais avandisa ka batu eza oya yenza mbapesi ya ngwana mais batu mususu aneka ya mukeme soko yeka bwe kamata opumbe na asi bo monaki bo n'église bo na telemi na pesi mitindo yati kenga na ko tindi kaka batu bango moko babandi ko sote babandi ko longa na bakiti ezo lakisa zamba pesi ngai oyo wana bon nakato mwa maloba muke mosakoli na ningi tozonga na on a régie pour que to continuer mission na biso batu ba moni pe olobi mingi makamba ba délivrance to mekana nukulanda pe témoignage moko ya papa Soda oyo azaki na problème ba rein et puis après avoir copé sa éji to moni papa Soda se rétablir et puis a témoigner et longo na pe azolela na ma miso Soda na bise kuti Soda molela raté o moni manza papa mukwazo lela na ba peste azolela na se Soda molela raté zala kimbia pa ezolekela yeke a biloko wana e bimi ndenge po abebisi mboko na ba hôpital partout problème ya batu zarani pesa confiance na yebi mokilo yo za ko beba ndenge soit des ndenge bolobaka mais na mokila ko beba ba vrai pe bazanga raté ouais ezalo bateki lokwa basera basala sala nga mabe na obala sute non okuta nina nutende na mwasi ya destiné na yo ou bien mobala ya destiné na yo te mukolo okuta na ye ou forcer te. Merci beaucoup ingénieur Josué na régie balancer les biso na nous témoignage ya papa Soda. Saratola TV. Non, la Soda, ma force est rien. Alors, là qui n'a pas un mot pour y mise à place et bimi. Voilà que les bossos d'engrais dans la place y alors moi comme ça fonctionne. Comme ça comme vous travaillez là comme on a ma paix. Et mon conseil a élevé ngai ndenge nini ngai na funda fundiye na sali nyoto tout. À un moment donné, na kubi boka nzoto na piedi. Na koya te na tutana kala moto kate. Mais tous les réseaux ça na nzoto on dirait que la sala accident. Donc on a pas comme na moi tous les réseaux on a dit qu'il tourne na non. Il faut nous prophète il faut na prophète. Na quel côté kuna te na koma kuna bité. Akoma na kanda numéro 54. Na yepe na komi. Donc on a komi na yebisi ka nde na tebisa bino ko na tui mai wana na sombi mai wana na jiwana na huile d'olive apesi ka kena nda na kabi bo bana ko sambela ombeli mai wana do papa mafuta wana na bali pe ko sela mai wana ko papa ndina do papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a moni lelo pour une semaine de ça avant. Mais on a la moni lelo et les kelinga. Non, qui dit beaucoup ya kusakana tinga bindo bon na ke simanda. Mais bilo on a la moni bimi na nzoto na ngai papa biso tout au fait ya mutu mota abisa ko bande. Donc mabanga. Zela maleme. Soda uzopesa témoignage bien té. Alléluia. Tika na été. Papa ya walobi papa ndenge naza nazo souffrir. Nalandaka yo tango nazo fonction na ke ba souffrir maputa na mission na ngai. Ndenge naza nazo souffrir. Sumanga. Na bisi sala ofranga $200 ngata ta clé. Ngana bomba la té. Na bisi uza soda. Siko lia mbongo soda siko. Na wana se bona se ngalo uza soda na lia mbongo na. Akei ona ngana kote. Na koti na toilette kuna kote kuna akia akongoti bona bisa 50 ngapi na bana otaleka
le qui pasteur va changer $100. Bon, a changé à Zoma dans vos soirées. A changé, puis à 50 ans, c'est papa, on va changer. Si quand on a un coup. C'est pas là qui n'est pas aussi. A joué quand 50 ans, à ça, c'est Marco, c'est $100. On est lobby, il y a $100. Pourquoi l'église est comme on a armée céleste? Là, vous savez pas comment l'église est comme on a armée. Mais moi, quand on a quoi ça m'a mis bien, on a eu un général armée céleste. Ce qui est général à Zonova, donc, vous avez un caporal, capitaine de l'Obélo. Vous avez un vous autres, ce qu'on discute est allé. Même si on fait la vie $100, le lobby, mais maintenant, sous ça. Il n'a pas besoin de papa. Il doit être ceux qui n'ont mis, ceux qui n'ont zété. Il a les gars qui ont. Pour eux, ils ont tout, ils ont ma paix. Il faut y vivre. Je suis ma camarade à la piste. C'est R, oui, il a 0 R, la bouca, mais là. Mardi aïe. Soit quand tu es dans vos oreilles, tu as dit qu'on a quitté. Après, si on est papa et copité, après, si c'est dans la vidéo, il est normal. Tu as au monde qui est mouru de aussi la nadière. Mardi la juste makila na nilisika mwendo wa boy mela boy na pesa ni omoni boy so to komi mo salani mela yo so omoni ji oza la ji na boutique na bino boteka ngaso kuna ju yako na tema kama na ngeza sushi amen yeda una sida Saratola TV. Merci beaucoup na régie prophète Papi Ekila to uti bongo kolanda papa Soda ndenga za rolela. O papa ndenga zolela. Ouais. Là c'est vous Soda molela raté. Papa zolela na église bakamwe. Asumbi le mabanga spirituel. Et là na zolo baba BBC mu Congo makola ko tambola te. Azui poste ezai po binini. Ba PC fonction. Ba longoli muninga wana. Muninga na kena banda kwa nganga. Po akoma inapte po ya zonga na place. Nda bi no makamba fana ko luka prophète Ekila. Aye ko lukanga. So natika papa wana. So ki muninga na kena nda kwa nganga obakele maladi. Seke nganga wana zana puissance. So yepa zambe ya Papi Ekila atike ndengona. To sali retour salami ke pa aboti papa na sumbi mabanga. Parce que utu ko luba wake Mbisa bini moto nani nga pene sipo ke nga kango papa na ke osuma mabanga nga nazalaki osakiti ya ebe takali solo ke na meli nga na sambeli ka pona ji ya rouge na bi o eza makila Yesu Bible solo ba na Matthieu chapitre 21 verset 21 ezolo ba boye Yesu ayoki nzala ake pembeni ya nzete alobi na nzete pesa nga mbuma nzete alobi na mbuma opeso te apa alobi na lakili o mabe okauka omoni mutu asa na pouvoir o nzamba tiena kati na ye nyosa koloba ifo simba eza na bato ebele ana ba dossier musa bato akozwa yango akoko alobi bo esimbi te so bakamwa ndeni biso dakake obi na mutu bika na kombo na sumuta biki mbala moko bango elekelaka bango magie basale yango na ndenge nini dimension c'est que ça va aventure au moins place ba ka baso zo ba habiter tout ça na ba alliance mutu to mona sala kanza masala alliance ça na nzambe na ye prophète bo bato muso mona ngolo bimi nyoke bimi mais est-ce que exemple ne singa eloko lobi wana nga azala mona mwasi moko azaka na mbujimai na bosenga na bato na ngai bapesa bino image wana okay mwana mwasi wana akendeki na muninga na ya mwasi ko kende kozwa kisi ya mibale na mbujimai na mboka na bawa mbujimai muninga zo mema ita bakomi bamoni ngolo na balabala zo katisa bo na place ya okauka ngolo azo na prince na balabala ngolo zo katisa sko muninga mema ki pechona sero na nganda kwanga alobi na ye sauter ko sa eloko te ka nenga sauter aluka ngolo ezate ngolo kote la ye bazemi nyoso mwana mwasa na zwaka esaka nini ebimaka soka zwika kazemi yoki libume lokolo itamba libume sa yeni ebimi pendant des années bana basi ba voyager ba Kinshasa mwana mwasa na pe abali a deuxième ya liboso elongwe ya mibale elongwe troisième abino trop c'est trop ala ninga kande mtsazo la nanga siko ba ye na église na bandi kote ya mateya yoko mateya na bandaki na be na bato ebeli soko lingo bika tubela ba msuzo ozo ko luka passer asambela pona yo okena na kwa nganga makambo salo yetsenga te ozo zela ngai prophète ne na yebisa yo eza na biloko msuzo ngai prophète na ko yebisa yo te yo moko fo yebisa nga tubela po mata na bandiko lo babongo ba msuba bimana bandeko na bango ba msuba bimana ba famille ba maleki ba voisin nde mwana mwasi wana yeko sani ba bimaka plus de 40 papa mwana mwasi wana yeko bima ayeko lo babi ngai na kendaka na ndako anganga na ndeko na nga poto zo kisi ya mibali kimitozo aka mibali yambo
ya mbongo balandaka oya mbongo tango tokomaka tomonaka ngolo na balabala tosotaka yango tango tosote ngolo wana namoni azate natala nzoka kotelaka ngai le ata na 8e mabala ezokufa kufa pona likambo wana nabise okay ozobika lelo ngolo wana zobima mokolo nini lelo déclarer devant batu pa wa makile bima lokwa mwasa ochuko bota ba telemisi mwana mwasi wana ile image ezali na mobali ne wabi eloko yango yango wabi kaka o ngana monaka na mbushimai yango ebimi na ba makila oyo lelo oyo mwana mwasi na simba bana abota akoma tala munene o afanda akoma bana siko tangiri ngana kosenga biloko bwana sio master to ke omoni na ndaku na apesa lisolo na vie soki ngana ba soki mutabandi ko nyokola yo omoni passe komeliote et pas baninga musomo na ba vanti donc tolo ba ke monde spiritualité ba ko kango mabota pe na spirituel et pe na bomo mais en réalité oui oh dans la spiritualité zali et surtout biso ba africain kindo kezalaka soki kindo ke kangi yo wana ko sala te yo moni papa ona soda zolo ba bien azolela zolo baki na kamwa biloko e bimingai na toilette ba mabanga oyo abandi kolela ndina epse papa soda lela kate nzambe asala kana ba miso zola na bana bakao eliki batwana et tango zo benga musali ya nzambe ya liboso pesa confiance ko comparer yete na bisiko utaki o mwana mtu zo benga le papa na tamboli mingi ba lonso andenge moko to za ndenge moko te ndenge osala ke mission na yo awa ela ndenge mote baninga so sala ba mission mutu mtazana ndenge asala ka musala na ye prophète makamba ba témoignage amanki ona oyo ebebisi réputation mingi ya ba pasteur bato ebele bakomi na ba doute nango mais explication expliquer nga en tout cas ezoti nanga na continuer ko senga ba témoignage ingénieur Josué tiela biso témoignage ande ko mwasi oyo na hôpital ba ebisa ki matrice na e kiti il faut ba opérer et poisonga et puis on se retrouve tout juste après Saratola TV prolapsus terrain donc matrice ezobima soko ndenge bimaka boko sikiza malamu eza malamu te ezaka ba artère na ba veine ya koto oyo esimbaka matrice elembi okona mpe matrice ebandi te soko basalaka opération bakati koto babimisi yango et puis otikali ka libre mais soko ye bakati te bimi ndenge nini wana ezaka phénomène ya nzambe wana ezaka phénomène ya nini ya nzambe lidokta ezala wa yakawa dokta po izala katikati yao Nicolo TV de TV na usongi la TV makashi na kana ba témoignage ebele pour ça on a TV OK bon besa bisombote alléluia bana nzambe kombo na nani ubandaka wapi bo utaka wapi upresenter na bwana nayo beta lesho ngai kaluwa mari na bandaka na sifolko komina masina kote na utaka na yake wa mwana ngai ayebisi ngai mama kote na salaka na muni eloko ebimi ngai makile ezobimepele nayebi te eza maladi ngai nayebisi ye nalobi na télévision totalaka pasteur moko boye azalaki na balabala ya nkemena ka mikolo oyo nayebi te kote akei nakoluka ye nani nalobi yo omoni te akote ozali omoni télévision kombo na ye namonaka babengaka ye papa ekila ozwa nimero na ye obenga ye azwi nimero aye kobenga papa andimaki te abengi 3 fois ye papa aye kobenga ye alobi oza wapi ayebisi alobi te dimanche osala nini oya toyaki na ye dimanche papa amoni ye ayebisi ye ngai mosala na ngai nasalaka kaka bongo mokolo wana nayebisi ye awa toza na mbongo te toza kaka na $20 ene tokozonga na ndako ye akoya na mbongo wana osengi tozongi na ndako lengi ye aye na mbongo aye kotika $200 atiki mbongo wana tobandi koya kaka ezobima kaka eloko wana eza kaka ka jeudi oyo toyaki awa te tolingi toya alobi moyen natambola eza te mokolo eloko wana ebimaki eloko wana ezalaki ondire motema ya ntaba na makile esali nini ekatani
douleur nyonso abandi koyoka wana esili wana après komela makila Yesu komela makila wana tomelaki komela makila lakisa simba ji wana simba pesa ya simba wala kisa kuna après komela ka ji oyo ya makila Yesu makila ye amelaki tomelaki dimanche mardi amelaki mardi jeudi nyonso katani jeudi eloko wana ekatani oyo longa te bazona kabisuka kana Saratola TV. Merci beaucoup na régie. Prophète Papi Ekila. Oui, maman Sarah. Au salaki mwana mwasi opération, bokendaki na pas docteur, tout le ni ne salema ki pour matrice saison en place. Non, biso doza biso ka bayambi. Biso ya ba kanyo sezo ya parce que le seul maître ba maître yon sezo Yesu Masia. Yesu yem tapesi minganga ona mayeli. Nzambe mtapesi batu bango ba mayeli ya bakambutu wana. Donc ata na contrôle ya tout to boité. Eza ba maladie mususu o esengeli penaki oui nzoto ebeli. Il faut qu'il y ait opéré ça mais là ba mususu pena izaki kindo kibaolunga bali ya siku ya mwana mosala ngi banya babomaye. Aye na mbongo papa moni mbongo na ke sala opération lobby. Na ise kokete soke ba kokufa. Ba mbongo wana basombela ba kiti na église pour ba vandela. Premier jour ba moni le côté. Deuxième jour, troisième jour papa ya mwana mosana ayebisi mosana bi bozu mbongo boke kabela mon pasteur. Mais moi, je suis souffrir. Il faut pas faire l'opération. Na 4e jour, il y a comme la gia rouge kaka wana. Baluka matrice ya te makila pe katani. Makile za ko bima. Ezo bima boya ko bima. Makile katani. Katani. Mwana masana ko maki pal. Azongi normal. Ni wana limwe bazotu na basale opération ni na papa wana kangi munoko. Ba minganga ba epesaki ba kende so azonga sune ko gavi ba bi na. Batali ne kogafi tu babi ozano mobimbo ozana ni problème ni elodo elekeli ba minganga nde babite to kende to yeba pasteur wana za ndenge nini osomona niveau ya makambo donc ça na bakambo donc spiritualité ezali manki oneza mais nazolo ba bien na to répondre loko moko na mokili oyo eza na basi ya mabe eza pe na basi ya malamu eza pe na basali ya nzambe ya malamu pe eza ya mabe eza likambo yake yo sambela nzambe amema yo bisiga oyo okokwe ya mabete nzamba ko memayo yoko boya ko sambela po okutana na pasteur moko boye alongola ko bilamba eza ndenge na ye yoko boya ko sambela po ke pasteur moko boye escroquer ke mbongo non azambu mama be et puis o bosa na peteke e ana balso ba bundiso bitumba na vie ba ko tiro batumo ba kwa baboma ka fwa po tika ko sambela po ba bomo su bien neti likamba ko pesa ba pasteur mbongo o batebele ba bi ba pasteur ba liara mbongo retour ezalaka te ba senga ka mbongo retour ezalaka est-ce que ngai pa na ngai soko salili semence ya nzambe na ngai retour ezalaka yo moko moni batimona za soda na zolo ba bia sola ni image na ye mbongo fala kende ko za traitement wana aziango asali semence na église so etongi omoni batango pesa semence il faut pesa semence na muto omoni za na église ba ebele ba oleka ba internet ba na ba église te oh azaka ka mutu alobaka ebele na internet loko internet ye a commission so ka na internet ya bikake ba kinwa partout bazali bazaka batu moko boye akolanda ka mutu afungoli bible ebele mais tout na mutu wana adresse ni za wapi ozana bandeko tina bandeko lo ba na adresse ya mutu wana batala soka za responsable babiso toza ba responsable omoni bato balingaka ni so mutu mwa libumu mwa peste asa ba charisme belé ba moni ndé sérieux ye wana mais so omoni mutu ye wana pe ane nzamba so omoni mutu moko za simple ko babiso bo la calme boy amona aventurier o aventurier donc mutu ozo lingo benga aventurier akoki ko zwelo makambo wana pe asungi yo pe o témoigner eko oyo azaki na suka ya mbongo ya vie na ezaki ka $100 mais se décidaki akene kotika ngo lokola likabwa bonzela ngo pasteur et retour nango et abonzela pasteur abonzela nzambe nanzela prophète Ekila nanzela prophète Ekila ko ba pasteur ba mbongo biso to pesara retour ezalaka te nabi ya retour ezalaka te na de tozo na apokota nabi ya mama Sara yo kanisi tina osano emission boy ato ya mbinga ya ofele kambena mena do filmer wana filmer azana mosina bana ndako te azana ndengo zali wana utiki ndako na yo mwani na sise emission boso biki mama Sara zwata mwa $20 zwata mama yo mela mutu wana apambo amite parce que ni na osala émission awa ezana bato ba pambolinga ba bi leke émission po bana za babika soki yo pambolezani so me bato baloba loba et puis de soki mutu asali semence liboso ya nzambe azo loba semence abongo et pambo makate un vrai semence ezali opesi komona te opesi pasteur mono opesi yango pona makambo ya nzambe
okomona nzambe mpe akosani afungola ba ebele bazozwa te mpo ani apesi mosali ya nzambe apo ete esunga mosala ya nzambe ye akomi komona yango lokola akabeli paster na voix misi pasteur siko abandi koloba lokwa siko ntango opesi semasi ya koyimayima lipamboli koya te semasi ya motema ya kofongwama mpo ete lola mpe epambola yo ozomona donc c'est ça bato ebele opesa semasi wana est ce que oyebi vie spiritualité ne aza na église te place asambelaka oyebi te ayebi soki ala te mpe onga naza prophète nga naza pasteur sala boyeboye adresse neyebani te e bato ape ya ndenge wana omona po atinda baki sala na kombo na yo asala na kombo na ye te oyo atinda na bakombo ya bato mosusu wana baka bavantire bango po aboyi kombo na ye po aliki so atie na kombo na ye ekorevese otinde na kombo ya mutu moko boye nene wana bato bakabiki aza momo mabe me neti ngai naza na adresse église ezwami na beni kandakanda numéro 54 na Kasavubu naza quand même so mito oyebi na Kisasa awa soko otuni ata plus de 100 personnes dam su de boy soki toyi papier kila siko okolobalanga ndeleni okolobalanga loko te naza quand même responsable na kati ya mboka nakambaka bato plus de 600 personnes na Kisasa oyo nakambaka bango. Merci beaucoup prophète Kila tolanda témoignage ya ndeko oyo semaki $100 na ye pa nzambe et toyoka retour oyo azwaki na sima ya koseme tolanda Sarah Tola TV comment on a fait trésor vana komina bandal zana bandal so tolanda ki na télévision na madame devant makasi bandi obenga na téléphone mais jour ngo ya bay téléphone ti après les demain na ngona mona la téléphone ngi sonné non ils en a nga fitenga na benga ki prophète naza moi difficulté mo boye na ndako bobi seto pesiso adresse mais na se souvenir moi sinanga oyaka justement na camp kokolo tana madame mara mo nyoso lobela kai amona kango mais aiba ki adresse tellement papa na mingi na Lubumbashi aiba Kinshasa bien donc tu ukutana ser de umeli pété tout ça mo na biso aiba bisenga to prophète mo ba benga kangai boime na aiba adresse à Kinshasa bien ngabi avec adresse ni les jours ngamo na le na télévision na yeko za faire adresse au pexinga biso to bitoya toyebi na biso pe na église okutaka mama na biso na protocole na ser mo vanda quelque part tellement nazoka mutema moto kaka Clarisse depuis pasteur abengi biso prophète mais tozo monete toke na biso ser mo vanda na kitso isina bité papa eza c'était jeudi isina bité papa vanda za kimia mutema neza la kimia pamboleza et mon atali chira bisina ya tozo telano mutaso abenyo kitoke na biso na su téléphone na solo l'invité na zoya esprit so bisanga vanda pardon bona pose vanda biso vanda tala omoni milimo wale baka moto bandoki balingo bonga te omoni bisika ya malamu ndoka kolingo umela te me bisika ya mabe nde bakoko kende kuna okomi protocole okomi moyembi okomi kokombola sabatinda me bisika okopamba kombola ko baka ko basinga amen ala satana azando kiandika batho babonga te yo zawa kokoma protocole ko baka ko basinga oteya undire mateya wana ideka ipananga no ukiko ya bomona molimo mo etinzo bima angabi nde bazaba bili mo belebele ayebinga yi to ndenge niseke minute zake bele ngabi otovanda kaka papa pa e to sali ba prière ma moto esili to bimina biso des jours papa ya biso tozongi tozo continuer la semaine tozoya ba prière papa e bosenga semasi wana mardi to telemaki non boy Nathalie madame bisa bakende akebe papa saleli biso mambo nyonso bande kuna zoko na ngapena ndako ka mercredi nekimo boulot nazimwa etero papa senga kinena ndako nazoko makana ndako bana balandinga papa babengani biso de pona minerval na biko Clarisse omona makambo za loka demote basenyi mbongo nazwi katikati bana babengani bona classe odo sala ndenge nini motema musuna pesa ngabite na isi bana bozela lobiso na bimi na ofuta bino ngabo ki upisa na kele su jeudi piaka kaka oda simba iki la moitié na ndako na yesu papa na tongo atilinga ka loboko mwena bisa papa ezati abombika vendredi na kele su musala na suka ka la moitié na pesa oza zaki ekoki na ndako naso ngala kuta bana bavalo papa bengana ki biso lelo babito kenete so mbongo ezati to kenete
na koti na ndako na mama saki moloko te ote na saki moloko dia na nzambe kaka mbongo prophète asengaki na kopesa bango te kaka nzambe na kofungula porte place nosuni na kozwa mokande na tena enveloppe lobimisa te est-ce que bana vite posela lundi on peut s'amener espoir lundi samedi na madame akendeki matete et pas noko na bango na pena zipo na tena poche batulu papa oh kato papa liye bana ka sa prière vite papa za na biselo kweza mutima papa omani mbongo na opesa yo nyonso ka yango osengine na pesio bana na ngasi pa bengani baba za classe mbongo ofitela bango ezate mais loka nzambe no asengaki na kokisi pe volonté na ye kaka nzambe no apesa ngambongo na sabikama en fait ça dit na dit ah ndalo baka mingi te kumona ngati kotai fukama na fukami asali prière na ndimi papa kende fire na bibi na ngape na bengisi madame na ah na sisi déjà na papa nazo kenda kupo neke musala po samedi sala moi retard na zika transport na Victoire na komika Victoire téléphone o limero na iba ngokala ku na benga kelera te alors 13h ça na ah na Victoire Victor côté il habite na temi justement na limero na za des transport bandal na kende o telemaka wana telemaka wana tika ba oyo eba telemaka wana nala lengi a telemaka wana telemika wana namona ka mutaye na trezege talaka wa kosimo ba voyage ba nini me mbongo na yo yango mbongo nanga nasa mutema ngaba pesinga peut-être ndambu to nini azika na tenga mo pembe na tanga bona Foade. Saratola TV. Voilà na banda bandeko to uti kolanda témoignage ya ndeko mobali na ebité pasteur aza moto azaka déjà na kati église nini tindaki e motivaki e po komona waya ko bonzela nzambe mbongo ya kinango. Oui le monsieur wana aki na mwasi na ye ba ki na problème ya abala ki mwasi mais bazo botate mais ba difficulté les gars makasi ndalo bité difficulté mbongo abi difficulté po ici là na ndimina tika maboko na makolo mais na sala symbole nzambe kila loba donc amekana nzambe kila ayaki na ndako abi papa na yako loko na bini abite $100 yango obimbara ngai yebisa nzambe na yo asala quelque chose na bise ko ndima na yo parce que nzambe asala ka par rapport à foi ya mutu omoni nga nzambe nzambe na nga déjà yo soko ina foi et tout ani de miracle salama miracle ko salama jamais bisika ko ndimeza te okay so benga ngai zana na kondima ke mutoyo ndenga osambela pona nga na wabota muto ndenga osambela pona nga malade ko kende muto ndenga osambela pona nga likamana nga ko sila okomona ke nzambe pe akosani akosala aye na bisika ndengo zo bima na bosol pangwa aboko mandako bango bengo muto azala na nyongo na ye ya bane a bloqué écoute na téléphone a benga kaite logo te alobi akena même ko fondé te mais partout à lis-moi mais quand ko bima mbala moko yo ki téléphone eseni et sonné oza wapi na loko abi na Victoire abi yakasi ko mbangu na lalaki mais na sentir mal à l'aise so na pesi mboko no te na ko na kufa ayo ko pesa mbongo na vande ka boy après 45 minutes garçon na benga sunga ka msa benga lo ke mbongo na pesa ki lo ka papa oza ya nzambe nini papa oza ya nzambe nini ode papa lobi fona ya na dini na lo mingi te image ka ko lo ba wana eso lo ba nini kondima tango zo sala likamoko na kondima moko boy da ba silence moko boy nzambe osala so batubelinde azo pesa bi loba so yo oba mutu msa pesa $100 moi desa abandi publicité ko te ko mokilimo ba za fo pasteur na pesa ke $100 ngai na biloba loba ona bazaka bato ba mona kamera ke te mbato ba yebi ba valer manga manzambe akope même 10 000 même 5 000 lobelo te ayebi ke na loni na mutu amokilité mais na loli na nzambe wana akofuta. Amen. Merci beaucoup prophète Kilato. Continue na sujet na biso munene o pena na bengsela ki. Mais na kati yote. Donc obeti lisola ya mona mwasi wana kama oya ba re eni ko bani comment ça matrice bimaki obeti yango ye wana nde matrice ezongaki matrice o ezongaki wana mona mwasi wana sinabeti lisode papa na laki lelo ko miko seka mona mwasi na zo kitoko
era bato mosusu azolanda nga aza na poto aza na mboka nyonso partout eko kozala andi wana ta mosusu obengaka papier ekila ta mosusu azalaki ta na yo te tano ekozala mpe lelo bato nde bayebaka teke nyonso na vie ezalaka na temps so etan na yo ekoki omoi lelo bakoyo bato bakoloba mama Sara na papa Diego ndenge nini papa Diego azalaki na barelation mosusu esimba te mama Sara mpe mosusu me baombale bakangana boye ndenge nini seke bayebani basekret no eza likambo omoi na vie soki temps ozala bayeke mwasi oyo na mobali nde bango nde bakozala tiki mobange na bango donc vie bato bande eloko mpo bato ezalaka pressé comme bana navandi na papa Diego yango tala na bilobaloba bato moza te meloko eza tin nzambe yango nde boza oyo bato boni bazelaka bayoka sango keboka bwani wana sabino vérité nde boza na oyo kaka na minute kaka ngai Sara tola na so na Diego te là il faut couper la moto ou bien Diego abimaka na minute oyo ngai so na tola te mais na ngai soka oyo lo baloba asi délivrance c'est vérité et sur la tsanine na mokili ko lukaka te soki mibale basangani opanza yo luka sangisa bango lisusu pourtant ko yo so luko panza oyebi paso moko akomona oyebi kolela moko mais ça parmi ba conseil au popesanga à l'époque na obosana te obisango bivanda na mobile na yo nazo tala be mission boye na vie faut komona ka musika poza bilo msu balobaka ngala na ka internet tala bistu koma ka internet ovo fani na woka mna yo mataka ba avion papa Diego katikala kakatala kaka mais bayibi bakambo Diego asala kate bayibi te ke Diego asa malin damsu yo no mi monisa mais damsu bakambo Diego asala ka eleki ayo mais pona bango sela bango bazomona kaka yo basopusana ke yo za mwasi azara ozoko bwana mibali baza so ngala mona ka Diego ye aza lokola mkongo mais mungala ya ménagère ba Kongo doza malin parce awasala magambo yo oyeba te ko asala magambo siko yo da ba mona ko zoleka kaka ya ona papa Diego turope la kisapo ngata mwa strat ata mwa muke ba sepela mais na sepela parce que otambola na fonctionnement ya batu ya internet te mais otambola selon bino parce que selon internet omoni batu belé soki ba yo batambola ki selon internet le basuki basu batusha mais so otambola selon bino okomona ke bozo évoluer na bino parce que na ba vérité niveau batakaka bino ça ki boba bola na internet mais bo panzana mais loko zali internet te mtekutanisa kibino nzambe mtakutanisa kibino bo continuer bongo et belende ba koyoka soni. Merci beaucoup prophète Papi to continue sujet à star na biso artiste na biso mboka na kombo ya Janify. Je pense que prophète Papi qu'il a pas yebi azape au courant ya liwana e prophète Papi histoire oyo eyeli biso sanga matanga eyeli mboka mobimba communauté congolaise na ebanza ete yo po yebaki papa na biso Janify wa utiko tika biso eliwa na ye ezo memela biso ba analyse na mitune ebele na ngambu mususu bato bakoloba Janify bakangaki ye na kisi avant to kota na bakangaki ye na kisi yo moko soko tali liwa ya Janify ndenga kufeleli selon ba version nyonso ba pesi na réseaux sociaux etant que mosai na nzambe liwa ya Janify eza liwa ya normal eza liwa babomi spirituellement eza liwa babomi physiquement na ebité liwa Janify pona yo pasteur akufi na ndenge nini. Oui, nako répondre yo bien place wana tu me talobi que tu ebi Janify était ce qui a mystique parce que biso da bana mike tu ebi déjà e babana na ba mangadia dia ba kala wana ba RTNC to landa bango omoni na kotala ba image wana et nazo ki peta ya kosambela pour na situation ya ndeko wana eza na des choses na ebi ke batu bakoluka baloba mais nazo pesa ba explication wana bala nanga très bien nazo balokola prophète lokola mutu na nzambe na okena ba analyse na bango to ba kanisa ba on ask on wa sabino lokola musali ya nzambe okay boyoka nga très bien pona ligambo ya papa Jani na monde ya théâtre bato baza no preset ya kokoma bibabitiz na commentaire bayoka nga nano na sisa mamna oloba po ba congolais za tango bandika mo ba mono ndike oke mabe babandi ko menacer no boza no patient bisika bozali boyoka nga na sisa mamna na loba pona Jani moli mole pe mana kimia parce que nzela biso surtout toza batu mutakotika la zati metolo baka bien na kotalisa bato lolenge nini okomona ke muta kufina liwa ya nzambe ubezali ya nzambe te voilà bato ya théâtre belé baza bato bakishi OK bato ebele omoni ya ba théâtre oyo po basala ba succès
bakosaka bango qu'il faut que ne pas maman moko azaka na kimateke basokolaka basalaka boposa la succès et tant qu'on déjà signé contrat na diable qui osa la succès oyebana ozora basi osa la tout ko bosa na te katoke poto contrat o signaka na nganga et continuer nazo la vérité OK batu le to bosa na te oui to nazo kende na bi ke babu wele no ko komana no te ba po na bi ke bayoka nana bato bi koma ko babani babanda boyoka nga très bien bato belé ba théâtre po basala ba succès wana moni théâtre na bango wana basimbela kango bakisi yango mo bazokufa ba âge na bango oyo nzamba pesa bango et ba monde belé ba dodango keyi wana bakopesa babi yo tam susu tene batalo bi yo kokufa na âge ya 80 ans mais na 80 ans loko bito peso succès au kokisaka 50 ans okufi yo ebite makambo ya mutu asola na mutu ane wana tango yo kimi ozwaki kisi mpona kosala succès tango omoni ke otiki nganga wana tango osiki biloko wana okei so poto odeplace kobosana te ke na spiritualité contrat so osali yango na spiritualité ekatanaka te ezocontinue même ate okufi bakozwa bakoko na yo bacontinue yango mais la réalité nazoloba clair Juge chapitre 6 verset 1 so bandi ko kita bien Bible lobi Israël basalaki mabe na miso ya Nzambe Nzamba kabi bango na maboka Midianini pendant 7 ans. Est-ce que biteke batu musu ba viba obi feza Nzambe mutakaba bango na maboka Satan. Na Juge 6 verset 1 kitati na 11 et lobi très bien que Israël basali mabe Nzamba kabi bango na maboka Midianini pendant 7 ans. Bato Nzamba satiki bango. Na mutu ako na misala ya lolenge nyoso ko ya ko manipuler parce que on a contrôle ya Nzambe yana batu soki mutu za les esprits nga bakabe soki mutu za na contrôle ya Nzambe te l'esprit nyoso kwa tendre mutu za ko luka manipuler ko manipuler awa kango na kisi na nyoso asala loko salingi parce que Bible lobi na lobi kana Juge 6 verset 1 kita Israël Nzambe ye moko akilinga na lobi lokwa bobebi sinanga Nzambe na kabibi no génération na bino so pendant 7 ans. Donc génération c'est qu'on vivre dans 7 ans là. Et ça na ba souffrance, ba prisonnier, ba esclave, ba innocent ba okota mabakuta na nkata. Oh, et ça sert comme na makila batu wana. Bato de aba o za mabua kino. So ko za na makila batu wana, pa wa connecté. Donc ato yeba kité. So ki yo za mwana asara tola. Oza na alliance wana OK. Yo mwana papier kila. Oza na donc yo pendant 7 ans. Monde spirituel. Ozo ko pa monde spirituel. Est-ce qu'on a zolandela bien ba tembele bana ba théâtre bazola nga. Batu yo sa ba théâtre. Oh zalaka na Kinshasa. Soko kenaka poto na voie normale. Osimbaka kisi te Nzamba pambola yo okozo ba retour te. Mais soko osimbaka kisi ko kanisa te ke soko kimi Kisasa ndo kimi. Non ndo nga batu so na kimi famille za na Kindoki bo makilo za na ngoza famille makilani. Eza famille ya Kindoki. Ba ko connecter no kana makila wana ya ba. Esali. Ngana sala ki delivance mwana moko Ndoki alobini. Na ngana Angola. Mais tozolongwa na esprit to eti na Kisasa. Toti appareil na biso na nzoto ya mutu. Après na zongi, tu vas dire que manipuler mais c'est là na ko ya mwana na tango na ko zoya awa. Okobona ke eza pena histoire moto ko zolonga pendant 2 semaines, abetaka ba série par série. Spiritualité maman Sarah na zo bisa yo tala. Bunana mutu azo buntu na nzoto bozo e bae. Maintenant mutu abuntu na spiritualité o e bae te. Pour spiritualité tango mutu abunisa o e bae te. Awele na toutes les positions. Awele na forme moi si awele pe na forme mbali. Na lisolo ya ndeko jani akufiliwa nini akufiliwa moko oyo eza na permission te na Nzambe. OK ya liboso ye moko na atambola ki bien te parce que les esprits po ebanda ko ya ko manipuler comme na pouvoir likolo na yo c'est que kuti oza polele ya Nzambe te ndoko mona mwasi musa lambelo bilo ye ko beba na ye pour que na liwa ya mwasi wana comme c'est na étape wana mwasi wana travailler ki obe na basi ba travailler ka sexe akoke na kwa nganga nganga yebisi ka azwa vix ko pakola ngona bo mwasi tango wala kokota ka pa atika na sali ba deliver sa biloko ane lelo kona mbwani kena atiki mwasi na ina bana mais omoni mutu azola na tata tina te et puis papa na zebisa ngabia wike soki ngai na moni mwana mwasi atina journée na ka lokwa muteme elongo ngai aza travailler biloko ya mwasi ni anda kwa lia katia ke no lia ka biloko ya mwasi makango. Et puis moi ça mibali ya ndenge na ndenge. Abi papa na comprendre kate. Na omona pena moi ça mbali boye. Mais na okende kaka. Zoka moi ça na kenda ko teke na selimbao. Ba pesa ke vix. Atia ngona bo mwasi. Tango bimina papa na pa akome esclave na e.
papa na kozwa mbongo boye ya salaire avant que ne kopesa mwasi pas que la mwasi makangwa au mona niveau ya nini nini ça qui papa na la vide parce que azaki na bonzambete azaki polele tango yembo ko conscience ko sa bitu ba travailler na biloko kolia biloko ka basi balambaka yo mo mba zola na ngai ba sebele biloko balambela rabino wana za biloko zali travailler tout ba mi balo balingaka asa mwanda ku mwa studio na ya za basi ata 10 wa ya lambi lelo pondo ya naza ko yebisa yo la brine soka zui jani a joué na deux positions na sexe na biloko kolia po yo imagine niveau ya engambe ya papa wana unga natali wana akokisha meko kende kokufela na mwana mwasi wana na mwana mwasi wana kotaleka elongiza ka mwa kitoko ka elongi mais na réalité boye janite quand même eza mvutuma mwana mwasi wana dia sazo ki manjaka ya jani mwana mwasi wana azoda ya manjaka na ye azidi ya sous-vêtement na ye a travailler na sexe na biloko akolia akomise kata zui mibali ndenge nyonso jana zo ata zo mona mibali na ye boye et puis mwana mbale na kotala na réalité akufite ke mwasi azalaki musika ezalaki sur place moi mobali akuti mwasi na ye bazo bibona mwasi musu na kati ndako wana ozola na bilona zoloba siko nenge mwana mbali wana akufi na bisala sala ya mwana mwasi wana moma yango na zo bisao ma sœur kende ko luka ba pasteur basalo délivrance yango question na ngana tuna moto akufi mwasi akangaki na kisi kontra wana ninga kangaki mobali esili to bolingo wana na mutakufe ko continuer ko bimena ndenga bututi comme c'est ce que le quoi femme de nuit na ye akoma kwa femme de nuit ya jani akomanda olala ndoto lota baso bimana na butu soka leki na ba délivrance te et puis soka boye ko le na délivrance ako umela te parce que nzamba ori ya te bisoke même na famille na ye ya mowe ba okota bikota kota pokaka mwana mwasi wana pakita et na bandoki mususu bazape ba famille te ba zingo ba profiter kana dossier wana loka balinga pe mwana mwasi te basani babumaya donc eza moment yango yo atika ko swana po azo swana trop na batu mso swana bango eza a fongola ba porte il faut sambela ale kana ba délivrance bako sokolo boy mais muta sokolo webi olo na mutema muta sokola ka Yesu fale kana délivrance pona ko kata biloko na et puis afongola mutema soko afongoli mutema teza passe akobana omona jana akobana obimela na ba chaque fois so swana parce que batu batolo bake jani akufiliko na ye mutabumisi jani na kota bakisi abandai kokanga mobali azaki incapable même ya kolakisa kaza mobali azondima même ala kana salon yala mais maman Sarah soki mutu déjà basi ba envoûté ye osali ko ça dam tu boyo kaka mvutima na munoko ba mega opeso mvutima o bano ndima makamuna okana ko ndima ta na zo biso ngana sala batu na sala ka ba délivrance ozo ka pena mutu atiki mwasi na bana baola la nzala maoke ndo ko charge moko boy o ebali mutu na ba volonté soso ba niveau ba biloko wana mwasi pena azo souffrir na bana na tout mais ya zo ke ndiko sala ambiance na villa ko melisa ndo babenge mopao na basi ya makango o kutu na journée moko alala kana 5 mibali basi ebelo zo mona wana bazaka suna bolingo ya solo tina mibali bakoma na bolingo moko ya okomisa mibali ba esclave ko manipuler ba manipuler ka bango et surtout na poto et puis de obosa na teke poto ba avantage ba tebele ba mona ka ba mindele ba opesa bango na poto eza loge mobimba ba tebele ba zo batele baza manipuler na ba mindele. OK. Oh comment yo congolaise au vandi na mboka na to ebiki to kana bolingo mais pourquoi so ba komi ba koma ka ba esli mabe eza mu pepe envoûtement et puis de ba musupe ba misala ba moi sta mobali ba vivre mobala ba opesa moi si mukanda moi tane tijanya kufa eza ba envoûtement mundele o moni satana akoza peso na droite asimbelo ningenda na gauche comment histoire de bazolo bake mwasi wana poko ma place wana mage mobali msa bengisa kaye mais jani mtasitena ke tout ça et ça ko fitele wana mobali bengisa ya kotsaka ka tir ki jani mutakoti sie grèce go o mona niveau ya biloko ane wana jani abimisi mbongo asombele mukanda mwana mwasi wana za mutu ba travail et pas travail ka jani mokote ya travail ka tous les mibali et puis tout va sali wana avoko ya gati boko sala net discussion OK yango zo bimana mobala voisine na ye akotisa ete libala na ndafu na ye mais na tolo ba ko clair ko de kata mola la damu da ko ta ko ta ye
niveau ya kaiti atane bozolo baneni mwana ezaka bosele tout public ni bali musuna mito wa luba la ta ko para ko lo bele atana mais ase manifesta ka nenga bimaka ondi mate bababe batu ba lo bele yende asala kango arobima mo santu lokwa ebili kamute Nazali mordante. Wana zoe sabino vérité. Mwana mwasi wana fallait kana délivrance. Soka leki na délivrance te soit akobela liboma ou bien vina ye kokoma ya mabe ou bien okufa liwa ya brisque ka lokwa ya jani. Parce que ya jani wana ezalaki loko oyo yele ya brisque. Webi ozana mwasi olingaka mingi na kati ya mvutuma sokuta ye mwasi mobali mususu azokushe na ye. Ko eyate ko abimaki akuti akufite makabesa la baba wamo baza wana nanenge mbali wana zokima obalala kina zokima bazomona omoni biloko tu wana baba ka ono ozolona yako kobuka ezala bande ko nanga ba comédien soki omoni muninga na yo aumele sika moko bwe na mwasi wana azozaka yozo koma yozo ibake mwasi ozaka mbali na yo seki na ebite ukomi na niveau mvutima nini. Prophète qui la question moko yelinga siko. Basi to mibali o ba considérer banda kanganga pona okanga mibali pona to pona okanga basi. Bana classe bandoki. Mais na lobi tango ya mutu azolinga bloquer vie ya mutu eti akoma atikala eloko privé na ye wana mutu normal zeka zala ba okipa ko boma yo. Koma yo ozokanga mutu Nozo kambali mshudo jani mo sala comme ça que le roi mona musala. Pona na poto poto mo musala za passe. Passe pota la bana. Amemela ke bana. Yango boya ya za ba avantage tout ça. Asa mona mwasi moko ya misala ya molili e mututu abimana mwana mwasi wana il faut les kana délivrance. Atike la ko ba atike la kabino ba semence e bota la ba to so ba makana bana na mwana mwasi wana ba vina bango za la kabina stabilité. Ezaka likolo. Osomona niveau biloko wa ndingwana. Et pe biso ba jeune garçon de lokoso eleki. Tolingi via facilité. Ah, mon bien lomba anga moi bien asola bien muta asola na yo so mona muta apese loko sa intérêt na mokilo soki ye moko nzambe kolo mokili pa resir biso apesa semence Yesu bongo yo oyo ba momela lelanga fo te alela de étoile na yo bato ebele bozo mona basi bazo balaka bino bazo zoka nde ba étoile bato ebele nazo ba clair nazo ba vérité parce que ngana za mobali naza na ngote ata na kutu sana ba million na yo na kosala effort na ngalo kola mobali fona bala yo osomona biloko wana metango yo bimisi mbongo bala mbali obala de tola mbali wana na place yo konza yenda ko konza yo yango nazo pesa conseil na batutu ozolekana na kawo eleki ya jani ere yango bimanda ko swati yako luka ngoleka na délivrance po yana batu mususu pe akoko ko bima pete babi eza pe babi dossier o eza presque na ba comédie bela mibali ba vivre ba réalité wana ata pe ba comédie te même na ba congolais obike na kachote na sana mwana ngambo ko bwaza na Canada na sola na e moi si abengane alala kana mutuka pardon abenga bi papa ndela ba botolanga bana tu na nalala kana mutuka moi sa kota ba na misu na nga na zo vérité basi beli a poto nzamba ko futa bino nde bo sala bibali bongo vraiment et surtout bino basi o mibali ba soutenir bino na vie bo futa bango mabe nzamba lobi na sabino bongwana botika ko maltraiter mibali surtout mibali ba bota bino eza tawa botiote me mutu aselo bolamu zongisele bolamu ba maladi musu boza ko belaka wana boza ko buka o bolona kina ba via ba poko lela ya mutu ibuso ya nzambe ozo baliwa ba brisque lokwa ba jani wana et puis jani wana pe apare wana yepa zaki ko zwa basi ya batu bakasi alelisi pe batu ebele ndeno choko lobelo ko moko no chotanga na Jésus 6 verset 1 kitaki tango yo sali mabe nzambe soka peso mukongo okozala manipuler parce que mutu nzamba pesi mukongo okozala manipuler na mututu na mudana niveau na onte asakani na yo na mutago sala na onte asakani na yo mo place ke ko suka ebele ko kanisa te ko loko kindaka poto nganga wana sokola ka bosa na kayo non oza na liste contre ça tango contre kokoka ba ko récupérer yo bokola tshaka bana basebele babela pamba soki na bima kamna zolo bana sepeli sibino zala pambo la bino soko monike na lobi mabe okokanisa nga tandele mais moi si wana fallait kana délivrance la brine bao nyoso babima na mwana moi si wana il faut bo sala effort bo sambela bao babima na la brine o nyoso ayebi ki bazala na il faut aller kana ba prière soki te akoleka na même situation ya jani oui
Merci beaucoup prophète tokomi vraiment na suka émission na biso en tout cas na sepeli parce que éclaircir biso ba point mususu to mususu banda ekoyeba te oyebi na kati te poto sukisa mama Sara oyebi liwa ya malamu zali liwa oyo mutu il faut kupasa 20 ans 80 ans 90 ans zali malamu mais koko ba liwa moko vandi bupepepe eza ba liwa moko babenga ngo kibota donc jana zaki kibota esangisi kindoki ya famille na bango esangisi la brine na ye moko lisusu tango basangani ale bolongola ye osomona biloko wana tu bato ebele ezosenga fo kosambela epuis de mpona sukisa bato ebele balingi kozala na secrétaire azwi problème na couple internet asomba lipa internet asomba mokate internet bato nyonso bozomona na bainternet bayebisaka bino baza bato yango naloba yango bato to batalaka biso baa bato toyebi te misu baa bato oyo bino bolobaka matière donc bino moko bozwa bamatière ya vi na yo bozopesa yango bato ya ténèbre nazo ba vérité bino bobenga yango matière nazwi matière ozwi matière ntango oyo ozwi matière wana oyetali yango na mokili moma na internet mutu aotala telefone abi bapesinga matière ya mutu yo komona mutu mpe akobengo mpe mama Sara likambo wana pene ezoloba eza ya solo tika tosala boto ede yo ezoka na kati ya koede wana azala bambongo mosusu batravaille yango ekoti ntango oyo lie alembala moko komi na contrôle na ye yango moni soko oza na matière na couple na yo kobeta yango na internet te po internet eza lekali kendo pesa pasteur matière luka mosali ya nzambe asambela mpo na yo bacouple na nge eza kimia te ekozala milimo mabe ekoti te papa olobi nini yo kaka asali kinumba ale opanzi matière na internet baoccultiste lelo bavandi na bamatière na bino wana eza na internet bazozela bayike tozalaka na bato baka makasi saka tola oke soki asimbi matière wana panzi tokozwa bamama ebele babengaka bino na babata bamonde ya ténèbre abenga yo saka mikolo information eza nini babengaka biso papa ka ndenge ozoloba babe yoko tolalaki oyebi ete moto penda obenga opeso matière mpe yana ya lukuta ozoko na bilo na explike yo tu wana ezali nini ténèbre achande stratégie mama papa ozolanda ngai lokola mosali ya nzambe soki obebani na mobali na yo na mwasi na yo na bana na yo na makambo na esepelisi yo te luka nzambe bato ozolanda na bainternet yo na bandoko toyebaka na bakartier bakoma opakola fond de terre okoyeba esu te kaza ndoki mais nazoloba vérité est-ce que pona kasuba ndoki susu mama Sara toso la pembe na camarade na mo to kanga ndoki mais on dit kindoki yango bato batika ngo bato ko be est-ce que na poto bongo tabo ke ko sala ka bato ko banda wana baebi eke na katia sisa famille mais tellement vimba koma ake poto apakola poto boyebi kaka ndoki te o camarade nanga to boyi te ozana ba camarade mais faut ba camarade ni nous okanga malai na émission sima la kolakisa bino ndenge nini bokobana koyeba camarade na malama za ndenge nini ya mabeza et puis na wakasa bino ba signe boyebi na saki de masa mona na ndoki awe bananga nini po oyeba missionnaire na ndako na apesi na ba signe okoyeba ke muto ndia koya na ye ayelinga pauvreté ayela mission muto na ba signe ezali na kolakisa na émission koya bato ebele bozo sangana na bango oyebi makambo komo oloba awa émission ekende molai pamba parce que makambo ba signe oyo nayebi moto moko azalaka oloba binga nayebaka moto mabeso akoti na ndako na nga na départ na ye sora yaki ayepa na nga lelo lobi to msu mwana beli e asinya mabe muto a visiter indako na biso yaki mutu mala oui ba signe bele bato bayeba te non na émission sika na bapando pesa note po yeba mutu mabe oliaka na ta signe za boita na bo ba signe soko osu yango o mona bato bele ba ozana ba échec te bato bele ba ozo échec po oza ko embrasser na o ko embrasser te o yeda ko ma famille na nga yela ma tata na nga kindoke pona ga sute kindoke ko mata voisin adame. Merci beaucoup prophète en tout cas pour finir question na koti kango bongo te parce que to parler na sujet moko ya couple ya Jani Fay bato ba kotala biso na basi na mibali soki mwasi bakangie na kisi to pe mobala kangie na kisi to yeba ndeni okoyeba boy exemple OK pour tout sa place na pona ko remarquer ba ki bakangie na kisi saka pona mobali te kana mwasi te même ezana bato mususu basala ke pa mutu mais mutu ana zo sala pato akangai na kisi na ata pato te mwana musala moko bo sa pe mabe makasi pato akoko bengane te alela ekutu makasi ba yebiso ke o nda zo yiba me balingi ka ye basi no la mingi ezalaka exemple de mwasi oyeba ke mwasi akangi mba na kisi okomona nyonso mwasi akobanda ko lebipa mbali
mobala silikaka na 30 minutes soto komi na 45 minutes a changer botika mwasi nanga to mesana neka bongo mobali mwasi msako po ebaki mobali la kangi mwasi na kisi okomona ta bazo zuile bambanda abaza bolingo na ngai etali binote mususu bolingo normal ezali mais mingi ezali travailler na ténèbres poko na oyeba neti biloko esalameli ndeko na biso jani mwasi abengani yo ok ivi ezosimba te ozongisi wana oyo bana komemelaka te papa yo kutoke musika mwasi abengani yo mpona nini mwasi abenganaki ye mpo ntango azwi mobala voisin akoma olalaka na ye abimisi jani alalaka na salon donc yo ozolala na salon oyebi ke mwasi no alali na chambre na mobali mosusu déjà ezaki bato osengelaki basunga jani bien ezalaka baningane bacomédien soki bacomédien yango nga na ye bakamaka bayaka kotomboka kaka soki ebembe ye ntango moto ataki na vie akomaki nano ebembe te basini wana bozomona yango te mpona bosunga mais oui peut-être bato yango mpe tokokondane mpe bacomédien mais volonté mpe ya motu mpo soki motu deja aza na kati ya envoûtement eza pasi mpo ke aya kocomprendre mokolo azolinga asosolaki naza na envoûtement mokolo azokufa donc mokolo jani asosolaki ke naza na envoûtement mokolo akufaki mpona koyeba biloko wana ezali fo kozala koyeba ke naza na bakainga na kisi tango moni mutu mingi bazo peso rapport ya mutu wana yo zo kotelaka mutu na mingi doza oza deya kokangama mutu aso ke mutu aka muyibi mais yo lingika mutu bakangie na ba preuve ke ye aza muyibi mais yo bi atika la kaka mutu wana baliese et puis na bi baliesa ka bato biloko mingi eza na ba place ka mi balé oyo te nebra kotaka na sexe na biloko akolia au moins tu as travaillé dans bon aperçu un petit peu ça et cause doit péter sexe place ma bébé baka na tu es sûr que papa moko boy na salle délivrance esprit zoloba na tuni côté la ndengeni abi na côté la ken po alala kinga na bi alala kinga habite na kendeki ba pese ngai vix na pakola ki na bomwasi na ngai tango akota botu na imukolo moko abimaki na ngai ayoka ki lokwa vix na njoto na mibali pe atuni ngai na lobi na ekete na mwana oyo lokola mwa bien te amona pakola ki kisi po na oka pota libumu osomona lokuta na tuni papa na bi oui mukolo moko na oka vix ta na passer na rapport na tuni na binte abi na nde place azwa ka bi oui papa na koma ko pese tout na ko préférer ngana tambola makolo mena pese mutu kananga elelo oyo bakaboli libala wana libala po ekabona na ndenge o mutaselo bakisi na banini ezali réseaux sociaux te. Ok. Consulter biso basali ya Nzambe, yo za na ba problème. Na couple na yo, na bana na yo, ozomona makambo ezo simba te. Tika ko betela voisin. Eko za mutu zo betela wana yende zali porte ya kofongola makambo. Aho pesa information bisika ba obundisa yo. Eta ko pesa likambo na musali ya Nzambe zala kimia. Okoza solution. Ndiko ucho komona papa wana. Mais pona makambo ya ndeko wana mwasi oyo akufeli mobali. Aleka a consulter basali ya Nzambe, aleka na délivrance atubela. Soka atubelite akobela mutu mayele kokimae soit yé pas kozwa liwa ya brisk et mibali nyoso babimi na ye et surtout mibali bakobima na après liwa ya jani lisusu otikali. Merci beaucoup, prophète Papi Ekila. Je pense que le témoignage est belé parmi les solos de Kobeta Awa. Ils appellent un témoignage à moi Simonko, à toi qui Marie de nuit. Marie de nuit, on est seulement une nuit. Côté là qui est, Babo qui là qui est seulement une nuit. Oui, net ya moi Siwana, Ngabo, Ngazara, la temi Nicolas, cher, Nazotea, Bolé Monazambe, Tindanga, Simba Mona, dans la Simbe, bah, espèce de Nico Sote, Yona, Notengai. Noko nae noko kotele dote ngai na bala deja kala mwana mwaso ndaki ke soka lali akostuka bwe alati bilamba la na bilamba astuki bwe sous-vêtement côté robe koto astuki bwe bali balali na chambre moko pe chambre ya kokanga mon dieu et ça la melage trop aingai ba mutu atamboli presque partout et moko tokutani na déclarer kana 1 minute et a sauté boko mona ba mazinga zo sauter et tango azongi na ndako anoko ngona noka ipse ko vanda so atakuti valise ezele na libanda. Moto abimanga e Marie de nuit na e abengani physiquement. Oui, akuti tango ya uti église, akuti valise libanda. Aise luka pasa banda ale suti. Ezo lo bakeza na batu musoko mona zo bokola yo azana ba intérêt na ina kati. Et surtout soko zola lozo ko lota ka bandoto na zo beloko yo zo lota ka bandoto ya zo olala kana basi olia kana olala kana basi na mibali olala kana mibali olia kana butu osala ka ba voyage
aussi mbongo mais na réalité bozate yeba ba manipuler ko na spiritualité yo mona kama malamu kana ndoto na réalité bo ezalaka te ozalaka na ngote en tout cas faut bengo le kana délivrance parce que ce côté le lo bandengo na te vie ne ko simba kata mkolo mongo te. Merci beaucoup prophète Papier Kila to comme na suka na ebite est-ce que ça na message moko ko ebisa bana nzambe ba Olanda yo et puis message moko pour la famille à Jani et puis pour na ba comédien et puis na régie to aussi ça na témoignage ya sœur na biso oyo noko na ya komisa qui est femme de nuit na ye et to meka. Oui pour na famille ya Ndeko Jani et là on a osenga patika justice nzambe ya moko sala po ezo sala déjà eloko na kolobaka ke etambo elindeko na biso jana tambolaki ayebisaki bango te comédie belé bosimba bakisi fo botika bato ebele bozo ba retour bakisi ce soit kokutana mutu pe amabe a profiter ka wana asale mabe boka nzete ke ndenge biloso bokina ba poto wana ebele ba comédie bakina ba poto wana na zolo bango awa basimba bakisi po basala mo ba sitsa mike sitsa ngo ya koso makama mutu ka ba $10,000 ya mwa nini famille peso bonga pete ba mataka avio ba reto ba mutu pe ba kufela pe ya awa soda ko kutana mutu amabe awo sakano su bien ndo moni la fille wana pe azamu tabi simba famille na ye batika mwana mwasi ona ye moko zana bukola koleka na tipa ko tubela parce que akobana ko mona Jani zo bimila ka ye na ba lo baleka na ba deliver ko basala nta soka leki Zamba zoloko mais soka leki te même ata charger ndako ko vanda akobana ko mona Jani zo bimila ye po esprit ya Jani ti sikoyo nano ke sikate zo yenga OK nano ke sikate parce que mutu akufi na ndenge ya mabe ndenge na moneli wana po akufi liwa normal te akufi liwa mabe liwa ya nzambe za raboite le seul mutu akufa liwa ya mabe o ba baki ne kulusu asombela biso to za Yesu Kristo biso tu foto kufa liwa ya kimia olali okei sama kelele sa débat mais ba za raboite po akufa alie famille no mbongo sili après akufi atiki famille na banyongo atiki famille na facture à hôpital wana foliwa ba mususu akufi baluwa vandi kaka bonete ya vena ngaona kaka vandi kaka bo yo mwasi ozo kuchira mbali mususu bodo akufi baba ngo ba crise moko ya bakidiba bruf OK waza babenga ngo bakibota do abecho kibota ba profiter canal eloko moko boy na to pese exemple ya mwana na ndoki po papa na bango azo apese ba créer accident ya moto neti bango pe ba créer ki déjà loko na bango o justifier liwa wana donc ba tebele boleka na ba délivrance so aussi problème na yo tika réseaux sociaux loba makambo eza normal tika ko zo makambo ya famille ya bana na ko bino ba ko etale yango na nini o mama Sara mikolo ebiteke matière koti merci yo ko chaka matière mais mikolo matière ko mela yo o matière ko mela bat oepi sur hôtel ba mission Jani no sana mwana mwasi na bango mo bato bafongola rapport basa lo ba nyonso na ba mission pe de sangisi etambola Jani moko esangisi ya mwasi esangisi na bato alibanda alibasali réunion alengingo. Et puis, la silité, les comédiens sont là. Parce que, non, c'est vérité. Les comédiens sont là. Ngana lo ba comédien peut-être mais somo na koti dans lobby ba comédien boluka nzambe balingi batu ba mona bango mingi nde place ba okesimba batushi pe oya écoute mona ni ba musu ba osimba batushi makasi oyo eleki na ya pauvre na biso Jani. Donc nakosuka pona lelo wana. Merci beaucoup prophète, numéro de contact rapidement malgré ba ochana seso mutalinga joindre yo ezana ba contact de question na bengi pasteur na kozwa nani assistant awa pena so muta benginga akozwa ngamoko ngana za prophète internet te ngana za prophète na za na adresse soko za na Kinshasa oye soko za na oye na Kinshasa ozana Kinshasa Lukanga na avenue Kanda numéro 54 na commune ya Kasavubu toza entre Shaba Gambela tosambela ka mardi jeudi dimanche lundi na yambaka mutu moko oza musika isuko zali oza maladi oza na makambo omoni ke yo mutu bosuki nzamba selo intervention ngai nazali mosali ya nzambe okomona nzambe te mokomona nzambe à travers basali na ye soko pesinga confiance o petit tembete na yebi ko benga ki ba wana oleka ki peut-être bango bazalaki ya nzela na yo te ki ubika mais ta musu nzamba salola nanga shikoyo
na makamno sur la lobby awa na ba témoignage au vivre yo ozeka na bakawa na te ozo bota te mutu so akoti libala za po abota mutu peso ka ke déplacement tiki famille za po pe amema pe honneur ya famille ya te po soni ya famille même na viona po lelo ayo ka soni ya kozonga Congo pa mona keke bye bye ke na kindeki poto na zonga boy ndenge so na Congo to zalaka soki mutu abimi libanda mboka seka bongi zoka ba bitike ba zo souffrir ko le kana batu musu batikala awa ko bongi zalaka déplacement te ko bonga mutu zalaka conscience sur conscience ni sali nde ko bongi zo se roya mais sur conscience zo sala te même on changer tous les pays du monde. Zéro. Benganga na plus 243 82 81 236 plus 243 82 81 236 soit benga na plus 243 89 49 32 991 plus 243 89 49 32 991 on a numéro to bengo ya manganga moko direct nande na nzela ya WhatsApp. Soko benga na nzela ya WhatsApp okozwanga ngamoko direct mais soko bengi na appel normal okozwa pe secrétaire mais akotindo kaka na WhatsApp donc soko lingo zwanga direct yebisa batu na bino nyonso akobenga soko bengi na normal soko moni muto bengi na appel normal a changer au numéro te azongi soko na ba numéro o na pesi na nzela ya WhatsApp okozwa ngai moko prophète kila ko benga ngai te pona ba bêtise mais benga ngai suki ya solo diabète wane zotungisa yo cancer wane zotungisa yo bando kenda poto oza na Afrique du Sud oza partout monique Hollande mission oyo oza na souci ya fina année yango tozo ke déjà mois de mars kalate avril nini ya malongo so moni po baninga babandi ani malam yozo banda ngo mabe ezokende pe mabe yako consulter nzambe na ngai na bi ko sambela kano quelque part mais mekana nzambe ya armée céleste Yesu azana bomoy akotika yote merci na bayoso balandi biso so na kosa la prière pona ba nyoso zambe na pamboli mama papa o alande mission o ne baneli pe na suka pambola pe sunga o nyoso akobenga apambola o nyoso pa alande mission o pesa kimia pe fongola bomoy na ye na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus Christ de Nazareth tolobi amen amen merci na mama Sarah tola na sepeli pona koyambanga na mission ngayo na lekine mission awa après ba pasta musuba ya ngana lingi na leka ngai moko OK bino ba pasta boya ngayo na zo leka po yo leka déjà kitoko te faut garder réputation ya mama Sarah merci na ndeko na Diego Bukila Lokondo merci na cameraman merci na Christian Dongi amigo Makampa Christian Monanité te na bika boya na ye bana nyonso ya mokili mobimba ngawa bino les prophètes papi ekila et vase de l'Éternel merci beaucoup merci na bandeko nyonso bolandi biso bo partager ba vidéo TikTok bo sa musala bino pour la osunga communauté et bénéficier na vérité na message pe na sagesse au prophète papi ekila buti ko pesa biso au revoir.